na idole affaire. Et c'est le sonnement il comment vite maintenant moi extrait quand on se fait. Jampi mongalo komi bipale boye okomi enzombo boye nasimi batouche potengala linga kayo mingi nakomi kobeta batour kama tina quartier na bino bamasa quartier bakomi kotongonga na masolo soki naleki e balobaka leki Porchalino Golwa aleki mon ami aleki mawa kekota la janeli nabaye pourquoi nyonso na yaka nakuta kananga kaka yote maître Doli chamala na ngai bologena lela trésor mancour kumbela mokili ei Kumbela Mokili, Trésor Mankuru, Kumbela Mokili, Talaka yo Mukumbi, Kumbela donc. La terre est à toi, Kumbela yango. Balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela Mokili. Tala bango ba jaloué, bazo banga banga banga. Mankuru wetu alo bakate. Trésor Mankuru wetu. Ouais. Kumbela Mokili. Zamba zama lam Islatan Boloké. Identité. Beauté Jambo, hello, shalom, bonjour aux fidèles internautes. On a micro ya Kumbela Mokili Télévision. Salima ba news et là juste pour nous c'est la bino musala kitoko kande zalaka na continuer ka ko bino souci majeur nanga ya mokona mokole zalaka ko bino ko informer bino ko tal bino surtout ko bino mambuzali ko salimana oyo elekana kati ya engumba Kinshasa ya ngonde zalaka souci majeur nanga ya mokolo na mokolo na sima caméra na zabongo na Rodrigue wa le restaurer mobala mbiji. Merci mon boss et prêt, c'est Trésor Mancour pour l'opportunité de nulle part ailleurs. En tout cas, je te salue. Mon boss, José Pelé Messaya, Lambola Bika, Tonton Raoul Maluma. Pambote Nabino Bansonev, que vous allez belé, Bolandanga, Naboke, Bipenza. Merci Milor, les mal italiennes. Merci beaucoup, vous avez belé. Esther Moussi. Yayo Yangoana, ma chérie. On est ensemble. Nancy, Robin Nancy, Sali, Samote, ma battue à Tonton de Clock, vous avez vu. Bon, s'abonner, bon liker, bon partager, bon télécharger. Émission na bino na site na kitoko ya Kumbela Mokili ils ont continué kopesa bino basango ya lolenge na lolenge salima ba news et là juste pour nous c'est no musala na zanga mokote lelo na plateau na zana artiste musicien yemo ko se présenter c'est beaucoup ba masolo otolingi ko beta juste après. Bonjour mon frère. Bonjour. Bonne santé. Ouais, très bien, bien posé quoi. D'accord, sauf que c'est présenté na ba bioté déjà déjà il nous ça to idéologie masolo to beta. Ouais, moi c'est Just Janelli et à faire rigolo, on dirait qu'à faire rigolo là hier quoi. Donc et moi là j'essaie de nuances à PC ma kambunane ouais. OK. Hier vraiment donc. Mais bien que masalanga Porchalino Golo azolandanga na temps oyo. Na bien que maître Doli Chamala na Paris asa branché pour non landangai. Voilà quoi. Merci beaucoup Nandenga Kiboyo na ba o bazolanda mo eloro mo beto comprendre déjà que non ezala qui vraiment de yo na ba o ba identité quoi. Kala ya kina vina ngai ko bebisao. Depuis okota na bolingo na ngai couple beba. Oyeba ki bien azala kina mwasi na ndako e. Osali nyonso po troubler foyer na ngai. Toyokana kinga na yozali simple likangu. Boni olingi yo se compare na mwasi na ngai. Mama ya banana ngai te. Mera palete. Okomi kopanza ngai sango par-ci par-là. Boni olingi baby c'est la réputation. Na profil na yo na WhatsApp ocha elongi na ngai. Ba publication nyonso kaka ba photo na ngai. Oyaya baloba pete na mosa pieza assurance te. Oyanga na chéri tolata ba pete na motema. Bokoko tate. Aye etula oyo kebana yo mobali ozako lukaza okipe akosaki yo na nyonso abala kosutuka te lamuka na pongi po aza ya ngai me
Voilà quoi. Merci beaucoup Lembo Kitoko pour notre CPS Balandinio Soya Kumbela Mokili Télévision. Merci, on est ensemble Tozoko Bakan artiste Nabiso Boni Masolo à concert Bobeta qui dernièrement na le millionnaire escapé ça qui makambo to ele kakindeni d'après yo. Ouais, Ferrego la pesa makambo partout nyataka pesa gaga makambo. On comprend. Biso solingo comprendre que tozali kolo, il faut tala mingi ba concert à faire. Pour ba concert à faire ba patron oyo kaka ba papa ya bana ono bakendaka na ba concert à bato misusu. Mais siko biso na ba concert à faire ba papa na bango moko bana wana bayaka. Donc il y a un moment que mission ya faire azala confort azana kara ya kanango donc aza à l'aise quoi. Voilà. OK. C'est que concert qui me moi question, on a tenu concert à le même na répondre na question ya ni que bakanto ebi ndeti boye to ebi que non na lobby boye ya Ibrato pe boto zo tcha bakya ya bina file pe boto zo tcha bakar donc pour na mamba bakar wana ya no na lobby boye bakar eza différent ba ISTP zali bakar eza différent non tambola kana mtela mais oui nyo se tambola quand même mais bakar eza différent mutuka cher eza ya moins cher pesali parce que ngolo bakeno ba kuna bazai mituka moins cher mais nga pena tite nga ko comparer nga na bateau zo memanga ti. OK. On comprend? Oui. Nga na za likolo a bateau zo lingo memanga. Ah bon? On comprend? OK. Ouais. Kitoko makasi ya za likolo ya bateau wana donc on connaît pas à demander on est ensemble tozoko bakaka. Boni acoustique na bino to bandana na masolo acoustique. Ko to moni ba bisulu ba beta acoustique. Ouais, na sepelaka mingi donc ina nazo féliciter mingi patron ngai Jésus de nuance pona makambo asalaka o etindaka pe batu bazwa courage à kosala acoustique tozalaki na confinement wa mutu mo azwaki idée ko sala acoustique azate mais tango Jésus de nuance le padre Paul Zouria mon boss asalika acoustique comme ya batu tout donc il faut te féliciter ka Jésus po aza mutu moko oyo nzamba atikeli biso toza na ye awa ye wana ndedono kasali nzela mutu nyonso alandi yango na alandi yango te mais ça musique osala ngo pona bato bravo pona faire gogola Jésus de nuance mon boss na sa musique eza pona ye moko tazosala ngo pona bato nyonso yo c'est concert acoustique nani abetaki yango tango ye abetaki yango te ezalaki ye na mutu apensaki yango sikoyo na ndenge ki bobino na nde oyoki baacoustique yango ebetaki nde aza likolo mais avant de classer c'est que faut to longola nano abandaki yango ya po abandaki yango nde nzambe na bango nyonso banda likofe ezala ko gagner te non kasi ya ye pe ka eleki ya bango nyonso boya ya nani ekokana kuna yebisanga ta yo mo yebiki ya feke eleki ya bango te na bo ba polémique to sa émission pas trop de polémique yo mo qui met déjà ba polémique ko tanga pe kuna te voilà sur internet to solo eza ya solo ah oui hein ouais bon on prend des alaka et ça qui to mingi tout ça pour avancer bon à part acoustique ni bozo préparer toi bon tous en studio nazo ebisa ba fanatique a Janely nyonso oyo baza États-Unis, Paris, Belgique, partout. Donc, on a besoin de na disque na biso zo bima oyo. Rango ya ko contacter ngai. Yango yo bengi kaka plus 243 85 51 37 211. So bengi o sololi donc album eza album moko matata donc faire gros la sangisi ba masana ya wenge ba JDT Mulopwe ba Héritier Watanabe ba Serge Mabiala donc nazui chance à koyemba na bato wana esika moment ko na tana ngai ezelo ko moko boye na ko misane nzambe parce que eza grâce yom doko tsaka mais il bien sangisi batno so wenge asangisi ba masana ye ya wenge kasi ya batno so ya wenge mutu yo tangi wana yo mto ozwaka ye na wenge na yo yo lobike asangisi ba masana tu ya wenge fidèles internautes mutu yo tangi wana yo mto ozwaka ye Jésus de nuance asangisi ba masana tu ya wenge ba Serge Mabiala ba JDT et les autres mais la comprendre te ngana otanga famille wenge o nyoso ayebi famille wenge ayebi oyo
na aloba muto lobi wana est-ce que yo mtoswaka ye na wenge na yo baza mona wenge yo mtoswaka ye na wenge na ngati na wenge obisono soto yebi na wenge oyebi akotaka na neni abanda musique na wenge eyembeli ne wana na wenge bakozwa ete. Merci beaucoup, fidèles internautes. Tozoko bakaka sikoyo nande ofanda pana télévision ozolanda musique ya baninga so ba beti beti. Est-ce que vous avez na bato ko boya ka te zapena bato soupe ba sepelisa ka je sais pas d'après yo ba musicien ni au monde que no ba beti ba tele lo moko eso sepelisa. Ouais, na sepeli na musique ya La Pulga auto bim album na yawa na sepeli na disque na ye. Ayembi bien abeti banzembo bien voilà. Na sepeli pe na masa na ngai bina filé ayembi bien voilà on est ensemble quoi. OK. Ouais. Vibrator paembi. Vibrator piano yale. Yé as un grand chanteur donc il a sepeli la rana ayemba bien voilà ayemba bien. Vibrator ayemba bien na déplique pomba. Olongola pe babilo na bango ko sele ose asumo ilo mo. Bana ayemba biloko batu nyoso mokili. Ah bon? Oui. OK, longela sono mo ilo pa iya yale. Ya yale. Yale mundu kia te zanango na masasi te soki babrake yo oko banga ye nakomi obanga baregarda bajalou ver wanga bebe netikaka badevore yo na mino. Même si ma kitana bang mweza sans effet vous que prévenir que guérir sigana lengela bébé nangaye aza mystère caché nzamba révélé na bato atira maboko na ngai aza mystique Patrick Bologna oza flaire oyo efanaka te na jardin motema na ngai arc-en-ciel ekangaka mvula milelo na ngai mekopecanga mokonga okomona ndenge nalelaka koleka te bebe bampimi ya libele alelaka inge miya kuma merka miya kurpa yo te kero bolingo wa mama. Voilà quoi. Identité non la musique eza nani obima na idéologie ya nani et puis o nani ya epata yo nani ya marka yo to ero fando raisonning apona bando yemba lokwa mutente nganga pena mutapesa ngai posa ya musique na koma chanteur faire dola yo bota marka musicien faire dola te oyebi bona koma wa faire o pasina ana moni banana na banda ko luka na kutana na faire namona gaiti banda za na wenge yo ukakeka na yem tapesa ngelenge ko koma musicien nze muna liboso evita imana na biso chant na tango bima na yoka chanteur oyemba na bitenga pe fona na koma musicien yene mtapesa ngelenge ya musicien donc nazab na idole à faire et c'est le sonne ilo comment vite imana moi extrait Jampi mongalo komi bipale boye okomi enzombo boye nasimi batouche potenga na lingaka yo mingi nakomi kobeta baturka matina quartier na bino bamasa quartier bakomi kotongonga na masolo soki naleki ye balobaka leki Porchalino Gaulois, Aleki mon ami, Aleki mawa kekota la Janeli, Nabaye, pourquoi nyonso na yaka nakuta kananga kakayote maître Doli chamala na ngai balobinga na tinga mayo pona mbongo Inias Kaniki balobinga na tinga mayo pona mbongo Jampi loba eloko nini yango sosomelanga comme souvenir kolia naliaka sengai moko kolata pe nalataka sengai moko soki jipe mingete bamasta tout faire egola nani mosusu ozokisi motema Janeli mama ponini obebisi nzoto pona maloba ya Kinshasa Jean-Jacques Motoile
Pona songi ya kini oyo Tolino Fernando oh mama eh. Merci beaucoup. Au que nous avons une identité, une idéologie à faire rigolo mais koyo kabaniance nous quoi il fallait poupa. Là je pense pas que ça une identité à faire. Yo zo lukasiko aba polémique. Non toyo ka pastor ngenga pe na maestro ça ba jeter. Muto tanga wana a tigala oyemba ndenge na oyemba te. Mais toyo ki baton. On a oreille musicale. C'est que ça osana na oreille te. Sozaki na oreille lingo yo kanzela le pal sourire. Ya yemba ka songete. Ya yemba no awa on bébé. Mais yo ba bloko sala ba nion so longola likolo ana. OK, merci beaucoup de continuer parcours na yo kasi ya musique. Outawa pi pour le loko papa mon vieux Jésus de Nuance, je te salue mon vieux Outawa pi parcours na yo bima wa pi banda wa. Ouais, musique ezalaka moi pas mingi et nyokolanga pe moi trop na tambola mingi na le capa vivre na ngai Ibrator piano na pesi bamote bele. Oh, bandakuna. Ouais, on a peur na quoi. Esika na bandaka liboso na swaka makambo na monike na bité. Na pena fo nzamba sunga ngai na vanda na faire rigolo esika mo. Ah, Ibra po beta. Ah ouais, na disque oyo disque na liboso na zala na sala makambo na disque na liboso. Moi extrait ya makambo sala. Na sala pe makambo na disque liboso na azaba na bomwana na beta chitete na dendi nanga na pine ya love ya bimisanga na libulu bimisanga na libulu a love chérie alingaka nga na lala pongi ya babebe asimba nzoto nanga kadono na mbale contre maître oyo sali ngai obomi moto na love. Voilà, j'en ai lu. OK, après après na salle fort pour na koma pembeni ya moto ya mbosika oyo apesinga vie donc na opesi ba merci belé. Donc vie on a bandaki kokomene liboso na vie na komena le gomi différent. Donc il n'a remercier les patrons des patrons viennent en Stanislas les Lions de Rotterdam pour la voiture à Sikosombelinga vie. En tout cas donc na évité osombelinga mutuka ya sikera na sachet donc nazangelo ko pesa mais na osepeliso kaka mingi na badiska faire en tout cas nzamba baxelo belé na sigeze zangi voilà quoi. Merci beaucoup. Toujours continuer fidèle aux internautes. Et ça la kitoko comme quand des barons ba koyeba musali sala moi les numéro boy. Kala ye a mérité moi mutuka na ye a chassé un cadeau non emballé. Le reste c'est à vérifier. Toujours ko bakaka mais oyo ki pe balingande ba boaki na disque na bino oyo toujours prétendre causer là bientôt. Est-ce que bon fait ça peut makam. Wana faire rigola champion d'Afrique. Il y a peu ça ka makambo tikeli bango temps et belé abibisate. Non, to tikeli bango temps. Banda tobimisa qu'est-ce que j'avais dit tilelo. Tobimisa na logo te mais bango ba obimisa oyo et sali succès à 1 mois et sili abimisa oyo et sali 1 mois et sili ba makambo bango ba tinda te bazoko bakaka. Biso tobimisa album moko et sali 5 ans na. Vous indiquez après 5 ans Tobosa ni bino toze la subo renouveler. Kasi suyat. Et à bientôt de les soya. To ça déjà 5 ans et succès. Tobi misali suso soit bimi 5 ans les sous. Mais bango ba succès na bango ba 1 mois, ba 2 semaines, nze aussi. Et album bango ils ont combien de chansons? Ouais, ça pena na ba titre belé parce que faire rigolo ça populaire donc ba patron ba qui ça makaka. Neti vivien na ngai chiko mabele mama mais ayaki so lobi faire rigolo ngai il faut yembela nga chant to baxi sous chanai. OK to mona ki bino bobima ki banda mboka to mona ki ba musicien na biso yengo pa Kinshasa ba sala ki fierté ya mboka Congo ba bobima ki banda mboka pona kobeta na ndule na cadre ka ya musala na bango siko d'après yo na ngambo na bino ile ka kindenge ne. Merci Belé pour nous faire rigolo là où tu me manga Bidjan na zongi les sous donc il faut aller salinga bien par les oreilles les padres moteur yambo donc na lobby que concert wana ba Kenyan ba lingi teke faire rigolo à zongo
Bobby chanteur ayembaga boye na Kenya kuna na Abidjan na kendati. Mais bino bozo kosa biso dernièrement to yambaki invité moko pe musicien moko ya orchestre moko songolo ay ko betela biso abike no kuna na budget za kini kambu donc baboye azonga donc ana olo babongo zo koma déjà babengani batu mususu no balingi nde ye pa na yo na okisusu baboye kinde batu mususu balingi nde faire ko la boye c'est vérité parce que biso kuna tozala ite biso to tala kana na ba internet na ba réseaux sociaux biso kuna tozala ite donc bino nde boye c'est vraie version ezala kinini baboye kinani babengana kinani pe balinga kinani yango nde to uluka to ye bazoboya bajalou oyo baosala trouble osala trouble na esika moko boye okoti Ferregola azalaka na succès partout na Cameroun baobeta Ferregola yo oyoki fo obandi kopanza milangi kosala badésordre non asalaki désordre te ozo comprendre ok non nasisa koloba ti d'accord Ferregola aza likolo akolekaka bango kaka album ezobima oyo bozala prêt donc nazobondela bato tout oyo bazopréparer babimisa badisque na bango bientôt awa donc babomba badisque na bango po parce que Ferregola so abimisi awa nga moko naza na cuisine naoyoka banzembo patron na nga oyemba eyelelisanga na studio non solano oyo kangwa bientôt ne melango bebe ngango ebisanga te sako ebisanga mama makosa alongela tata mwelo mo ga ispetolela amoso forma chamo ndenge naleka na lilusu atonga na royaume bamure nazalaki moto ya mosolo ndenge nini na mérite paradiso bisengo na yo bitaba maye mama sananga na poto balobi bitabola présence na yo pananga eza solution badouleur ba malheur kobongo na joie nga nalingi ye vote singa bolingo nanga vote singa eye nani akoki kondima kozanga eloko motema no elinga mokristo nini alima sakombwa Jésus musulman nini a vivre sans combo mame vote singa présence na yo nzembo ezolo lisanga na yo kango le lisanga. Merci beaucoup to comme na suka merci pour la disponibilité moi message clé pembo tina baye bazolanda biso ouais message ezaga ebele ba fanatique nyoso balingaka Jos Janely na ebike bolandanga partout na monde entier na ebike bopesa ngai confiance oyo donc album ebima o na sali boulot oyo ko sepelisa bibino na ebiki en direct les boss Trésor Mankuru Nzambe à Paris azolandanga quoi donc Trésor Mankuru Janely yeyo on est ensemble quoi donc album oyo bima na ebiki mukole ko bima mukile ko comprendre qui est Ferregola. À bientôt awa Harmonie Zobi. Harmonie album na libanda na ebisio musala patron nga asali nanga moko ezobangisa ngamu ya mokole ko bima. Makambu oyo ekosala na obanga. Kichase ezam nene kichase ezam nango ebino bozobanga boye ba peke batu babimisa pe bazali. Yebaka pe mutu nini ozolobela. Merci tozela bino kabiso tozala biso ka ba fidèle téléspectateur. OK. Palzuria le padre Momoto Yayam. Merci beaucoup aux fidèles internet télévision Zangonga en tout cas merci pour la disponibilité. Moi bon TP déjà na bato Hollande parce que to kabano déjà bien. Ah ouais. Naomona bongo batu nyoso basoutenera ngai na Paris na moni bongo vient ngai Alain Kembela charge aba na Paris nyoso vient ngai Alain Kembela na pesio bambo tebele na moni bongo le père nangai maître Doli Chamala la cœur de maman Jolie na pesio pe bambo teno ebele na moni bongo le président Ignace Kaniki na moni bongo masa nanga Idriss Mwanangani mai ici Sopani na Paris. Na ye komona bongo lisusu Trésor Lumbu américain aux États-Unis mon ami na moni bongo Emani Mambo na moni bongo sœur nangai Misha Mayamba motema ya Charlie Teka na boaki bibino déjà na disque na bosanité les boss Patrick Vantoto
Congo Objectif na Belgique na PCOP Bambote no Belé na moni bongo sous Rigen Kassa na États-Unis na moni bongo vieux na Moïse Mbia Level Bambote no Belé na bosanité Vachko Muyaya na bosani yote Bambote na yo Belé yango wana na bosanité Massa na Porchalino Gaulois donc Massa ya Janeli na PCA Bambote Belé siga Olandanga na bosanité Janis Cramwell héritier Scram na bosani bino na PCA bino Bambote na bino voilà quoi. Ok, merci beaucoup, merci aux internautes. Nous voici à la fin de notre émission. Pour nous présenter Bino Yango. Merci aux internautes. Nous continuer toujours à s'abonner, à liker, à aimer, à partager l'émission la biso la système qui toko ya kumbela mo télévision au Salima ba news azaka wana pour lancer la bino musala ya kitoko. Merci beaucoup ba bonso balanda kinga na poke bipenza Ousmane ya yo yango wana. Merci beaucoup Ousmane on a la boutique Ousmane je te salue. Merci beaucoup Lendel Ouvele la Nancy Maputa famille Maputa. En tout cas on est ensemble tolinga kabino mingi il y a trop. Tonton Raoul Maluma merci beaucoup. Vous continuez à s'abonner, partage, conseil nabino et ça énormément plaisir. To komina suka restez toujours branchés na système qui toko ya kumbela mokili télévision. Biso nabino tokutani à la prochaine édition. Trésor Chimbalanga talaka nangai o simbelinga mbelipo ninyo ngana maboko na simbi lisala ya soso komba nanga dikidiki oyeyo eza kobomisa Chimbalanga o trésor ko foxete porto yoza deja ya kofungwama o pardon place na uti poteka ukite o tika ko bakisa lisusu ba nombre d'épingles o Chimbalanga o na sakoluka mosala na motema na yo lettre motivation zo senga ngai tala elongi na ngai eza lisible o ke mon écriture o persévère JD obeleli ta destination teo mena yebi yango avant kutu aganga o atabakangi maître de lichama la kitendi ya mwindo kasi moteme kobunga te bolingo na yo Alain Kembela o nakoya kosede finanga na kufa na pimbwa neti Angelou adieu natika la terre soki au revoir te Porchalino Gaulois yaya monoko na ngai yo Janeli ebetili baku ebengi kisangani kingasani pardon bolingo nebunga te adresse motema na ngai awa nabeleli tala sima otala silia ya Gaulois pardon kozala telipasa ya takinga yaya est-ce que yo banzaka penga yo topema banzoma yo ebulaka nga trésor pardon kobula te lovo yo melinaro nandimikeli koyibaka bitabe te po alona nzoto nanga na monoko ya susi eza bombo bashoka bolingo eniongaka mingi la reine Misha Mayamba na Paris Janeli apesi yo kaka Bambote Belé quoi. Bologena lela trésor Mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor Mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne kumbela mokili tala bango ba jaloux bazobanga banga Mancour wetu alobaka te trésor Mancour wetu kumbela mokili Zamba Zama Lam Islatan Boloke identité